Hey, cool. L'opéra madame musulman. Ah, toke pa mbo totalai. Bakansaka toyo lia. Tiens, tu penses qu'à samba malé kumbalma toleki. Hey, kaspes bakanga biso lokoso. Toke yotande babong sanzela. Nzela ni? Na mata Paul na direction dal. Place ma pepito kilala chaba mwinda. Ma pepito? Honorable Ronald Kisamba mtasinga kion. Ah, yondo yeba mingi. Toke totala kasi. Nzela ebonga ko. Wachela biso pe kabine. Ah, yondo yeba nyoso. Na ebiso. Na pape na ona lokota. Kande honorable Ronald Kisamba sa musala boy. Ah, pa Ronald Kisamba nde. Aye komi kitoko munde epela tina butu. Mibi mawe kope silit. Ah, nga sepel kande batonga terrain. Biso toke kotala ndenge bungo ebongi. Toke kotala ndenge bungo ebongi. Oh yaya, nzela ebongi. Oh yo, nzani na babong. Na kindinga. Oh, misalon de bandi. Batepe deja ba mwinda. Honorable Ronald Kisamba za kuna. Tumoni po honorable kuna. Na kyo bete mantolo. Ah, baninga ba pose kaya quartier. Iye ka mantolo. Seka sa funda malili na ndako ya ngwaluka dendo. Koko yoko okala te bumbu ebonga. Nani akobongisa ngo iyo? Tiens, bébé tatanga kyo na papier maobu. Ebongo yo tanga kite. Na français boswara. Bakoma honorable Ronald Kisamba abon se frastistri. Frastistri. Ah, bébé to mtalo bon bien. Ah, bébé to, komba na François maki na livre ane zala nini? Infrastructure. Webi wana lingala te. Toke to tande batonga nzilango. Honorable Ronald Kisamba. Koulie, bino wotate, ma pepito kilala ale kana TV. Neketela ngavena na monete. Ici, je vous parle de Bombo, Makala Selema, dont je suis l'élu. Je ne sais pas si je dois vous donner des détails ici de ce qu'on vit au milieu de la nuit. C'est pas dans ta gablata, maman, qu'est-ce Babu, si pédia. Bino bolanda information bokate, mais réflexion basal de cérémonie. Ya bumbu selemba una komina kin. Yim tasalango. Même bakitambo, basal de fête yango nyonso ezalaka kokana. En plus, éclairage public ya bumbu selemba ou basal yango mbongo na bango moko. Ata ba construction ba pont ndeti pont luye. Mais Aisha, moto atongi wana, moninga no mwaseti. Ebongo yo tonga te. Mais bando beko tonga ta bakilo chakuli. Dubai, bumbu c'est Dubai. Dubai. Message nino koko pesa honorable Pepito Kilala. Nazamu wana bombu te. Kasi na koya kuzwanda kuna mata Paul awa na direction dal. Po na moni bazo sala nzela, bachepe deja ba beton, mama Pepito azo sala vraiment misala awa. Ma Pepito pe mtabonsu ucha gambila. Izabongo, asala bomba lena honorable Ronald Kisamba. Ah, nzambe. Batu bana susa bumbu bango ma pepito nga za mwana bumbu. Ye mituno zala nangu, amwana bumbu. Toke tuna ma Clémas. Toke kas toke. Ma Clémas peyo. Bonjour ma Clémas. Kialoba kas. Oh, tika nga loba. Ma Pepito Kilala sa mwana bumbu te. Meka sabota mande awat. Bozo mona te motema malamu na ye ezo mona na kaka awa. Papa na ye Raymond Kilala Ngozi Matundu azalaki notable na bumbu. Fondation na bango eza awat. Na bumbu te. Foki Fondation Kilala. Mama Pepito abotami na quartier Matadi na avenue Révolution numéro 95. Ma Clémence c'est histoire Bomoni? Merci ma Clémence. Ya Alphonse olongwaki bumbu pamba tala le bumbu komi Dubai. Bakabina sika na kinzonzi mayulu na masengi. Na komi koteka tombola ti désert. Boutou me clenche on tire mo iboy. Banzela c'est un éclairage public na bumbu selemba ma Pepito mtasa lango. Yango ko mikolo makamna ngozo simba. Po ando kimwa balokezate lumière.